Wana na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Et ça va pour vous aider, monsieur, nous pour la colonne merci, la fidélité, pour confiance, pour continuer à causer un national, Nabino, en occasion du 10e anniversaire, il y a artiste musicien, Papa Wemba, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Akindaki, Yemoko en personne, dans le village Molekai, dans le quartier Matonge, dans la commune ya Kalamu, pour assister, pour rendre hommage en mémoire à Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, icône de la SAP, Atika Biso le Kokisi, 10 ans, Tobeta Bongo Masolo, je suis le Premier ministre, Madame Judith Soumina Toukabobake, week-end, Yamaki, délégation à mouvement des entreprises France, Oyo, Bayaki, Kusolanaye, Makamotali, coopération économique. Voilà. Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka à Yamba Kibongo na primature, délégation à mouvement des entreprises France, conduite par Yves Jengo, rencontre et s'inscrire dans la dynamique et renforcement de la relation économique entre République démocratique du Congo et France. Composé de représentants, il y a 25 entreprises françaises qui ont évolué dans le secteur énergie, infrastructure, logistique et transport. Mission principale et organisation et patronat français Oyo et ils allaient à viser à exposer ba opportunité investissement et coopération dans contexte marqué na volonté ya ko partager pe ko bâtir ba partenariat moko durable. Bo simbake na ba échange Oyo ambassadeur français à République démocratique du Congo azala qui présent et atia qui en avant-plan ba intérêt croissant ya ba investisseurs français pour na ba marché congolais notamment na secteur clé. A préciser que délégation et ko bénéficier na appui à banque publique et investissement levier important pour na financement ya ba projet et entreprise française na République démocratique du Congo. Chef ya gouvernement Madame Judith Soumina Toulouka y a réaffirmé qui disponibilité à l'autorité congolaise y a quoi accompagner investissement Oyo na ko faciliter ba contact na ba structure compétente notamment na agence nationale pour la promotion des investissements pe ba membre ya ba administration publique ambassadeur ya République démocratique du Congo na France na ngambo na ye insistaki sur ba signaux positifs Oyo et salemi pour la économie congolaise. Boye Bake Premier ministre géostratégique de la République démocratique du Congo, le Belaki n'a pas représentant en entreprise française que place ezali pour le gouvernement et engagé dans la diversification de l'économie nationale, création de valeur locale, accélération et industrialisation, il y a un pays combiné, puis création d'emplois. Pour Nayango, à PESA qui garantit climat des affaires, paix à sécurité juridique et à investissement. Pour un rappel, pays ESA qui représenté marché intérieur estimé à 120 millions d'habitants. Offre ezali pour un espace régional, il y a environ 400 millions à consommateurs grâce à 9 pays frontaliers. L'optique Oyo, Premier ministre a associé qui rencontre plusieurs membres clés et à gouvernement, notamment vice-premier ministre, ministre en charge de transport, ministre économie, ministre à plan, et à finance, et commerce extérieur, mobilisation institutionnelle Oyo, et ezali ko traduire volonté et succès à réforme et entreprise na ba autorité congolaise, afin à construire cadre attractif pour l'investissement étranger, conformément à pilier à Liboso, il y a programme d'action à gouvernement. Vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, il a participé à une séance plénière le jeudi 23 avril 2025 au l'Assemblée nationale suite à invitation au bureau et à l'Assemblée nationale héritier Mapine Fabrice Lunombi.
Suite na invitation et pesamelaki na bureau ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a participé à une séance plénière ya jeudi 23 avril 2026 na hémicycle ya Palais du Peuple. Lolenge ba usage parlementaire ezali kosenga maloba et pesamelaki na honorable Jean-Baptiste Mbefu, initiateur ya question ye a structuré une intervention na ye autour ya 4 volets mingi na ba frais oyo ezali appliqué pour la transaction ya ba service ya monnaie mobile. Boye na réponse na ye, vice-premier ministre et ministre économie nationale a rappelé que ministère na ye ezali garant ya cadre général ya ba régulation ya ba prix pe na concurrence kasi na ngambo mosusu ezali bongo spécifiquement ba frais oyo ezali lié na ba transaction ya ba service financier mobile. A précisé que compétence oyo ezali bongo ya Banque centrale du Congo. Liboso ya ba élus nationaux ye atalisi ba instruction numéro 58 pe numéro 24 ya Banque centrale du Congo oyo ezali ko fixer ba orientation relative na tarification ya ba service financier mobile. A répondaki na question ya ba retombée ya l'état congolais pona oyo etali makambo ebele. Ministre ya économie nationale a détaillé ba principale source ya ba recette publique oyo ezali kouta na ba transaction lokola taxe sur la valeur ajoutée TVA na mokuse, ba droit d'assise, ba redevance na makambo etali, ba chiffre d'affaires pe ba fréquence, ba taxe ya ba transaction électronique oyo pe lisusu eza pe na ba fonds ya ba service universel. Pona oyo etali comparaison elongo na ba pays voisins, vice-premier ministre a reconnaître que baku ya République démocratique du Congo ezali bongo likolo. Apesaki ndakisa pona oyo etali ba droit d'accise ya Cameroun 2% na oyo ezali appliqué na République démocratique du Congo. Pona ba mesure ya régulation oyo ezali envisagé, Daniel Mukoko Samba atalisi ke réforme moko ezali en cours et kozala mené conjointement elongo na autorité ya régulation ya poste pe télécommunication ya République démocratique du Congo, ministère ya poste pe télécommunication numérique pe fédération des entreprises du Congo. Initiative oyo ezali ko viser ko renforcer transparence financière na secteur oyo na cadre ya commission ya concurrence oyo a ko procéder kala mingi te na signature ya protocole d'accord elongo na ba différents régulateurs. Vice-premier ministre, ministre économie nationale a annoncé le sous mise en place ya outils numériques oyo ba bengi loba yango ezali destiné pour na ko permettre na ba consommateur ba yeba na ko signaler ba plainte na bango une fois campagne et kozala lancé pe ezali prévu na mikolo ezali koya. Objectif ezali bongo ko créer synergie d'action pour na ko protéger consommateurs ya République démocratique du Congo. Na conclusion na ye, Daniel Mukoko Samba a remercié qui honorable député pour na initiative parlementaire oyo a monique et ko contribuer pour na ko améliorer ba mécanisme ya régulation na bénéfice ya population. Intervention ya vice-premier ministre et ministre économie nationale ezalaki accueilli na ndenge ya malamu et pa ya ba députés nationaux. Marie-José Ifoku, qui est candidate à la présidentielle en 2018 après 2023, il y a celle qui week-end de l'équipe lancement officiel, il y a mouvement citoyen, il y a Sika Kombo, pour la unité, cohésion nationale, il y a les canaux qui toko kuna na Notre-Dame de Fatima, la commune ya Gombe. Témoin événement Stéphane Skande, Igor Ntingi, Francis Kanzaloko. Marie-José Ifoku, ancienne candidate à l'élection présidentielle il y a 2018 et 2023, à Salaki Week-end de l'équipe, lancement officiel il y a mouvement citoyen Yassika, Oiba Bengi, Kombo, pour la unité et cohésion nationale à la République démocratique du Congo. Ko balayer conscience pour nous bâtir paix, unité et conscience nationale, des Salaki thème il y a lancement officiel il y a mouvement Kombo. Kakandenge bokoki komona bana ya mboka bautaki bisika ibele na différentes provinces ya République démocratique du Congo. Banzembo, Kombo na maboko, nyonso pona ko témoigner adhésion na bango na mouvement wa bengi Kombo oyo ebotami lelo. Mouvement Kombo moko iye pona ko se positionner lokola cadre ya éveil, ya mobilisation pe ya action citoyenne na service ya paix, unité pe cohésion nationale. Wana message ya Marie-José Ifoku liboso ba invité ya ndenge na ndenge. Objectif ya mouvement Kombo ezali ko contribuer na émergence ya environnement social pe propice na gouvernance équilibrée pe engagement pour la cohésion nationale. Candidate na présidentielle 2018 pe 2023 a précisé que mouvement Kombo
Kombo ezali pona kotia accent particulier na promotion ya kimia pe ya dialogue elongo na réconciliation bakisa valorisation ya ba identité culturelle ya ba population ya RDC. Mouvement Kombo moko oyo eye ko proposer ba démarche complémentaire na action institutionnelle na kotiaka accent na responsabilité citoyenne oyo ezali pe ko dépendre ni na pouvoir ni na opposition. Dévoilement ya logo Kombo moko esalimaki Kombo na lobi symbole ya bomoko cohésion nationale. Fédération ya FUNA 2 ya Union Congolaise ikona mukuse bango balança qui tourne moko ya redynamisation ya activité ya ba cellule na bango bolanda reportage au Fabrice Ndo Masalibino elongo na héritier mapindimi. Viva! Viva! Na impulsion ya secrétaire exécutif provincial ya Union Congolaise ikona mukuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba boyesep ya iko ville ya Kinshasa Bridge Engali Firi Obama apesa ki be injonction to mona ezanga ikote na bavenu nyonso awa na ville ya Kinshasa na tina wana fédération ya FUNADE oyo ekambamaka epai ya fédéral Christian Bosola elongona adjoint na ye Fabrice Lundombi balance qui tourne moko ya redynamisation ya ba cellule bungo kuna na fédération ya FUNADE lokola ba commune ya Makala pe Kalamu elongo na commune ya Kasavubu nyonso ezalaki lancé dimanche 26 avril 2026 et koko bakino mokolo ya le 30 mai 2026 dimanche 26 avril bango bakitaki na commune ya Makala mingi penza na cellule mère oyo esangisi ba quartier lokola Tampa Baumbu pe Mikasi fédéral ya FUNADE elongo na adjoint na ye bango bayambamaki kitoko ndenge kaka bino moko bosali komona na bilili esengo ezalaki au rendez-vous bosimba pe webake na même occasion bazwaki maloba pona kotalisa na membre nyonso idéologie ya parti pe musala ndenge nini ezali kosalema na niveau ya sommet epai ya autorité morale Daniel Mukoko Samba kokita tina ville ya Kinshasa ndenge nini Bridge Engali Firi Obama sep ya iko azali koorganiser makambo pona bendele ya iko etombwa mabisika nyonso na même occasion bapesaki cadeau ya 80 pan oyo eutaki epai ya secrétaire exécutif provincial Bridge Engali Firi Obama elongo na fédéral ya FUNADE pe adjoint na ye nyonso ezalaki esengo makasi ndenge bozali komona bita tourner zana noko redynamiser parti ndenge yemoko président national nécessaire de nous le dire excellence Daniel Mukoko Samba président national ya Union Congolaise et CG à chaque moment aza ko interpeller biso na ko redynamiser parti partout aux alliés en tant que fédéral ya FUNA 2 je dirige la commune de Makala Kalamu ainsi que Kasavubu tourner na biso et bandi lelo le 26 na bandaki na bandeko ya quartier Tampa na Makala wa toyeko sukisa na Findi je fais 2 cellules na dimanche à lelo et to continuer na dimanche ezoya tozo tambola ko redynamiser toujours parti na biso cher ya professeur Daniel Mukoko Samba président national merci mingi na sep na biso waza mokonza Kinshasa Bridge Engali n'a cessé de nous dire ya ko booster ya ko travailler dur et yango tozo sala yeto bengaka Lyon donc yemoraza Lyon bisope tozo landaye na sima na kolonga na bango kuna bakendaki na cellule ya quartier Fidi oyo ekambamaka epai ya président cellulaire Abraham kuna pe ezalaki kaka maloba moko kosala redynamisation ya parti pe même geste ya kokabola maputa esalemaki lisusu kuna na esengo na mitema bana nyonso ya cellule oyo ya quartier Fidi na bokambemi ya Abraham batalisaki pe esengo na bango pe basepelaki makasi na mosala oyo fédéral Christian elongona adjoint na ye Fabrice Lundombi bazali kosala pona kotombola iko kuna na FUNA. Ndenge kaka ezalaki annoncé force syndicale de finances Fosifine na mokuse bango baklotiraki mois de la femme kitoko pe balancaki ba activité ya 30e anniversaire ya existence na bango nyonso lekalaki kitoko samedi 25 avril na siège na bango ezami mpenza na commune ya Kalamu. Témoin événement Christian Kengebeni.
Ndenge kaka ezalaki annoncé mikolo eleki force syndicale de finance Fosifine na mokuse na vision claire pe net ya l'homme de réforme absolue mwana mboka Frédéric Njowolo loleke bakiselaka ye aigle badekoraki siège national na bango oyo ezwami na avenue Bajoko na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Motif ezalaki lancement ya l'activité ya 30 ans d'existence ya Fosifine pe clôture ya mois de la femme nyonso ebandaki na coupure simple ya ribon pe ya génitaire ya structure oyo le secrétaire général Frédéric Njowolo loleke na nsima ya mot de circonstance epai ya secrétaire général adjoint Mami Boboli pe présentation ya comité exécutif ya Fosifine pe mo ya clôture ya mois de la femme respectivement epai ya haut cadre ya force syndicale de finance de Aigle l'homme de réforme absolue secrétaire général ya Fosifine azwaki maloba pona ko remercier ba membre nyonso pe ko rappeler bango na unité pe bomoko Fosifine lelo 30 ans ezali ebele kasinzela ezali nano molai pe asengaki na ba mama bakoba na kosala mosala kitoko bamipesa na distraction te po mosala yango nde bomengo. Mwasi wasalaka aza nani? Aza mwasi oyo bisika azali alukaka kosala bolamu bisika oyo azali na nzela ya mimbongo na nzela ya mosala na nzela ya kosala nini po esika oyo azali ezala malamu ezala na leta ezala na famille na ye elobi te ke soki ozaka femme travailleur de travailleuse nde oboma mosala na oyo ya ndako te balobi chaque chose à son temps. Ye mokope le génitaire a précisé ki boye na micro ya Info Lingala na mbula tuku misato tobundi takobunda tosali po ke sindika evanda tosali po ke batravaye ba tolobela bango me makambo esili te po nyamu ezali ebele surtout na secteur public po banda organize ba élection diniki sindika oyo aza koreklame ke élection ezala po ke badélégé oyo ezali na mandat ya base bakoka kolobela basali ya leta ezala kosalema te yango nde chemin de bataille na biso pour que sango moto oza na mandat oza na makanisite esengeli ke nalobela basali malamu pour que lobi okuna to lobi après musala bazala malamu bosimba pe boyeba ke awa Fosifine a lancé l'activité na ya célébration ya 30 ans d'existence et kozala clôturé na mois d'octobre. Fosifine Libanga Fosifine Béton Frédéric Njowolo loleke mboka oyo Congo eza na bosenga na yo. Élève ya complexe scolaire mon pemba école ya fondation Nerombungu bango basalaki école promenade na rivière Njili bona na reportage pour École promenade ezalaki au rendez-vous na complexe scolaire Mama Pemba. École ya fondation Nerombungu formation ezali ya qualité pour na ba élève na bango. Awa ezali bane ya maternelle, première, deuxième, puis troisième, basalaki école promenade. Destination ezalaki bongo rivière Njili. Bango wana bakendaki accompagné na encadré na bango nyonso pona kotala ndenge nini rivière Njili ezali kotambola ba pirogue ezali koleka ndenge nini bato bazali kokatisa ngambo na ngambo pe batalisaki bango balobi rivière Njili euti wapi pe ezali kokende wapi esika nini ebwakami na fleuve Congo nyonso wana ba enseignant bazali kotangisa bana na ndenge ya malamu po bayeba ndenge nini makambo ezali kotambola ba découvraki biloko ebele sur place na rivière Njili ba encadré na bango batunaki bango pe mituna ya ndenge na ndenge ba répondaki pona kotalisa ke ba leçon nyonso oyo epesamelaki bango ezalaki bien assimilé. L'eau, j'aime l'eau, quand je les bois, ça me fait du bien. On fait tout avec l'eau, la vaisselle, la lessive, préparer la nourriture et rendre mon corps propre. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. L'eau, c'est la vie. Ah bon, l'eau, c'est la vie? Oui. Allez, bisous, bisous. Ouais. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba formation ezali vraiment ya qualité école promenade oyo et bakisi bango makambo ebele ndenge moko ya encadré na bango anto expliquer na micro ya Info Lingala. Promenade bana poste totangaki OER bana batangaki on kana kata classe sikondo tolingai ba monongo concrètement boye yango toyaki na bana a po ba mona mai oyo eza ndenge nini po tolobaki na bango ba propriété ya mai les propriétés de l'eau. Le propriétaire
l'eau est inodore. Bayoki on peut ça solo te na goûter l'eau n'a pas de couleur donc l'eau a une couleur. Et puis tu peux le sur propriété utiliser à l'eau et à maï et japonais chocolat bilamba chocolat basani olambela pe ko chocolat nzoto pour ce qui m'a exaté bon moipé exaté donc on a dit l'eau c'est la vie. Ba parents nyonso bozana bana oyo bozana besoin ko pesa bango formation à qualité complexe scolaire Mama Pemba ezwami na vni bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso wana complexe scolaire Mama Pemba 1 yami balepe complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na vni Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso et pa wapi fondation Nerombungu azali ko pesa opportunité pour na bana bazwa formation vraiment ya qualité. Compagnie africaine d'investissement sociale a annoncé na baklio na nyonso ke reprise ya bavol na ville ya Bunia na province ya Ituri pe na Kolwezi kuna na province ya Lualaba. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Par rapport à makambo oza ko circuler na internet na likambo etali pasteur walesa la kisaki photographe moko o azana sida ko ka photographe yango ndenge ya pesi explication. Bandeko ngana bengami na kumba papa Denis naza conscient na makambo oyo nazoloba oyo ikomelinga na oyo nasalaki nde nazoyebisa bino monda tie bolanda ezali ke 2001 nazala nanu elenge moto moko atia biso banzoloko azwa nzoto ya mbwa ya mobali atumba atia biso banzoloko ke boza makasi ya mibali na ba ventre likolo ya nzoto na biso ya mibali atia biso nzoloko banda wana nzoka ndi esprit mobimba ya epidicité ya mbwa nde atia biso banzoloko wana nde na ye kobala mwasi après makambo wana na ye kobala mwasi sima bana nazaki na mwasi na ndako nazaki na vie ya epidicité nazobima libanda na kobima libanda wana 2014 na ye kokutana na mwasi moko Brazzavilloise awa na Kinshasa tango nasali na kutani na ye nzoka nde abomisa mibali 7 na Brazzaville camarade na ye koyebisanga omoni mwasi ozokutana na ye wana abomisa mibali 7 na Brazzaville soko okebite yopo kulika tango nakutana ye asalanga pe ba ceremony ngana ye batenzo anda azobakisa ngai pe apesi nga pe maladi kaka wana na maloba bimisaka après ça na ye kokoma na ndako na ye kopesa mwasi na ngai kokutana mwasi na ngai nde ezaki sida tin ayi kokufa ya mwasi après ça mwasi na ngai kokufa na 2022 na 2022 wana esprit wana ekusavajas seke na banda kupanza kaka maladi wana sida na basi na koyebisa mwasi ke na kubala ete na tinga kabani na ye na koyebisa mwasi ka bongo ti libanda na panzi kutu na parlo pa libanda na epepe kutanga te presa na ye na église nazokanga ba photo na église na bimaki na basi mibale na kosaki bango na kubala bino me na bala ki bango te simaliwa mwasi nanga ndene komona aja nzambe munene mulai pembe alaki bilamba ya pembe aye ko apeshinga albe à partir d'aujourd'hui okanga wale sa photo te pe kokanga photo na temple aneza lié saint lié béni lié sacré
afungoli ti lola a partir ya temple afungoli ti likolo nyonso polele abi esika bénédiction eutaka yango wana soko okebi te oyoki te bénédiction na ekokomba moto mosusu seke eza liwa nakutani na basali ya nzambe nga papa po na se repartir makambo nyo oyo nazosala na église na makambo ekomi ngano oyo nzambe ayiko apeshe ngai nakanga lisusu foto na kati ya église te nde papa ayiko yeba makambo wana na yebisi pe lisusu ke naza pe na fiancé oyo awutaki Lubumbashi ni papa albino makambo wana fo na se repartir ata kuna bimaki na se repartir me na bombaki na boyaki kuluba likambo ya sida wana prende papa alobaki mwana mwasi wana oye na ye okusala te eloko moko te soki nano opesi pe biloko ya libala te pe nanu bosali ba examen te bokendi kosesa ba examen ntango ye kosalisa ba examen nde baye na resultat ya VIH ya sida. Après ça papa ntango ye komona ba resultat nde aseliki pona nini oza na sida me ozopesa bato ozoloba te. Papa aye kotuna ngai ndenge nini oyebi oza na sida oyo me oyo olobaki te ozwa sida oyo depuis ntango nini oyebaki oza na sida. Nene sa papa depuis 2022 papa asilikaki aye koloba po ndenge nini oyebi oza na sida ozopartage yango partout. Est-ce que eza na conscience na yo moko nde ozosala makambo ya boye makambo oyo osali eza opesi bato sida te me obomi bato mokili mobimba. Nabisa papa ke bondela mpona ngai nga moko na koleka liboso ya église liboso ya bato na bato nasala mabe na kati église pe libanda bamona ngai nasenga bango bolimbisi. Jeunesse ya communauté unie de réveil bango basala qui marque de santé week-end et l'équipe pona kotelemela kuluna pe monditisme bolanda reportage au Fabrice Lundomi à Salibou. Merci beaucoup. Jeunesse ya communauté unie du réveil, Jikir na mokuse, oyo ekambamaka epai ya prophète Gédéon Bekanga, bango basalaki mo bange na marche de santé ya kafu weekend eleki. Communauté unie du réveil, branche na yango ya bilenge batelemi pe balobi mboka ekozala balkanisé te, mboka ekozala soudanisé te, batelemeli kuluna pe banditisme wana nde ezalaki tina ya marche oyo non au kuluna, non au banditisme, non à la soudanisation, pe non à la balkanisation. Babanda kibongo na 10e ri na commune ya Limete, bango wana balati ba t-shirt, bazali kotambola pona ko lancer message o ya kimia awa na République démocratique du Congo, ba lokaki na petit boulevard ya boulevard Lumumba, bazali ko kende malembe point de chute ezala kibongo na foire internationale ya Kinshasa fikin na mokuse epai wapi nzela ba réussi ko lancer message na bango ya kimia awa na République démocratique du Congo. Communauté unie de réveil oyo ekambamaka epai ya prophète Israël Dodo Kamba batelemi pe balobi esengeli mboka na biso ezala na kimia bako continuer kaka kobuka mabolongo lokola bamesana awa bilenge ya cure batelemi na bokambemi ya prophète Gédéon Bekanga balobi mboka na biso esengeli retrouver kimia na yango pona ko permettre basali na nzambe pe bana na nzambe bayeba na kosalela ka nzambe na ndenge ya malamu pamba te Congo ezali mboka ya kimia ezali mboka ya kotangisa makila te boyo kaye prophète Gédéon Bekanga ndenge expliquer tina ya marche o na micro ya Info Lingala. Biso ba jeune to sangani lelo ba jeune ya confession religieuse communauté unie du réveil accompagné na association mususu pona kolobe te toboyi kuluna na mboka na biso toboyi banditisme na mboka na biso toboyi soudanisation na mboka na biso donc batubele o bakoti na makambo wana eza bilenge lokola biso yango toye ko interpeller bango ke bandeko bazwa conscience babima kati ya bakuluna babima kati ya bacriminel balongola makanisi ke un jour mboko koyiko kabwana salatina ya botambole na biso na mokolo lelo yango wana tozotambola biso bana ya communauté unie de réveil oyo dirigée par la Sévêque supérieure Dodo Kamba Israël. Oyo ezali action ya sukate bilenge ya communauté unie de réveil Jikir balobi bakoko bakaka organiser ba action ya boye
pona kosenga nzambe ayeba na kopesa kimia na République démocratique du Congo babeti loboko na mesa balobi jamais banditisme ekosila mboka ekozala balkanisé te mboka ekozala pe soudanisé te pamba te RDC ezali mboka ya kimia marche oyo ezalaki réussite totale bilenge ya cure batalisi capacité na bango na bokambemi ya prophète Gédéon Bekanga. Potepota malonga pona bana na mneza potika pe mokolo koko melango pisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Makusa. Bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal pe pona publicité osipina kusa merci na Igor Tingi alaki bongo na sima caméra héritier mapine ma superviseur qui journal au montage de sima pa Francis Kanza Lokoka et Fabrice Lundo ngala bino tupsina rendez-vous vous allez au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.